Tondinga leleki emane balobi dengo mama na bibe moyindo aza na pasi ego aza kondima pasi nete ego oyo pasi ego moyindo aza na pasi ego aza kondima pasi nete ego. Matondo bandeko balandi émission Bayindo Bolamuka. Mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bomeseni kolanda biso awa na République démocratique ya Congo. Mbote pe na bino bandeko yonso bobi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzela bongo ya internet pona mbala yoko lisusu tomeseni koloba émission Bayindo Bolamuka. Ekoyaka o mabota mabino na tina se yoko koluka kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamu ntango. Moindo seko tambola na kozanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo alatina basouvetoma ya tombola na mokuse moindo mobola ya mbonzo kande ye moto afandi na mabele ye tonda nkita talantina nesongi nzila fumu kuzukia mzala mpanda na ngola baye ibongo kokoba misala ya 1920 mponi nite bangunza kati na religion africaine vutuka fumu kimbangu baye lisusu bongo kotungisa moindo na esika bungela talantina manaka mabiso makobiange makabongo Bayindo Bolamuka. Tokolikia actualité eze bongo dominé na masolo ya volcan oyo esalemaki bongo kuna na eteni ya Goma na territoire bongo ya Nyiragongo oyo moto na moto azekoloba peko kanisa na lolenge na ye yango biso bandeko ya Bayindo Bolamuka tokei na ino kokabola mpasi pe mawa na bandeko yonso ya eteni wana oyo babungisi ya bango bandeko babungisi ya bango mabota oyo babungisi ya bango bozwi oyo babungisi ya bango bisalelo tokaboli penza mawa na bino lelo na manaka na biso eze manaka spécial tolingaki na ino tomeka kopesa lisusu mpole na bino bandeko yebo kopeseke biso ntango na mai eleki kuna na eteni ya Goma uta mokolo mwa 22 mai ya mobuye toze volcan etombokaki toze kotanga na bareseau sociaux to koyoka betando olandi etando ya bapaya bango bakodramatizaka bango bakolobelaka makambo pe na lolenge na bango yango biso tolobaki biso lokola Bayindo Bolamuka toko lelo na kati ya manaka ye tokozala en direct na ndeko na biso mukelo oyo basé sur place un moment à l'autre tokozala na bango en direct bakopese biso situation générale oyo zekoleka kuna na Goma na territoire ya Nyiragongo tokomeka pe ko ramasser moke d'actualité politique pour unité socio-culturelle bon momesano kaka na manaka na biso ya mokolo mwalelo lokola tolobaki tokobanda na masolo ya Goma tolingi penza te toloba oyo biso toze kokanisa tolingi penza te toloba biso totangi na Facebook soit soko na bref na ba réseaux sociaux yango tolukaki correspondant na biso oyo aze sur place apesa biso ba nouvelle boni elekaki pe ndenge nini eze kokoba koleka. Allô ndeko mukelo est-ce que ndeko Ndombele batisa monene mbote na bandeko nyonso etando ya biso oyo ezali kwa télévision à travers mokili mobimba topesi bino bambote bandeko balandi balingi na ye. Allô bandeko balandi ya Vuva mu télévision balingi bayeba na ino c'est vrai biso to talisi kombo kasi soko ya kopusa lisusu mwa
présentation na bino soko to koloba ndenge wana bande ko balandi baye banani wana nde correspondant na biso à partir ya Goma za ya bino ndeko ne mukelo Lugezi Pharaon Imotepe awa naza na mbanza Goma to pe na mboka Goma oyo ezali capitale ya province ya Nord Kivu awa na territoire ya Nyiragongo esika volcan ezwamaki esika volcan esalemaki. Matondo tata na biso mukelo boni na ino bino kuna santé ba santé kimia ezali oyo elobaka nango bino moko mopanzisa ngo ndeko Ndombele kimia na kati ya etumba na kati ya etumba toujours kasi biso penza awa kimia ezali penza te po na bolingo tozokabola mawa na bandeko oyo babungisi oyo bakufeli oyo babebisi oyo volcan ememi. Donc soki biso tokozala na kimia eza lokola moboti oyo alobaka aza malamu soki bana ne baza kobela baza na mikakatano oyo esali ete ebele bayebi te bakobika lisusu ndenge. Mais est-ce que ndeko mukelo bokoki kopesa moi historique ya volcan pour bato bayebi bato baloba volcan eze eloko ya satana moto nyonso azali kotatone. Mais est-ce que lokola boze moko ya eteni wana est-ce que bokoki kozala moke na historique ya bavolcan ya kuna historique ya volcan ndeko Ndombele mpe na bandeko balandi toyoki na masolo mpe toyokaka na masolo volcan ya liboso esalemaka vers ba 1800 ke toyokaka na masolo ya mibale toyokaka esalemaki na ba 1920 quelque ya misatu esalemaka na ba 1970 quelque mpe esalemaka na 2002 ezalaka le 16 janvier 2002 wana penze ezikisaka Goma nyonso mpe oyo ya kosalema ezalaki bongo le 22 mai 2000 wana nde bahistorike ya bavolcan oyo ebima awa parce que esika oyo tozali na territoire ya Nyiragongo bavolcan eza ebele toza na Karisimbi toza na Mikeno toza na Nyamulagira toza na Nyiragongo toza na Visoki ebele ebimaka mosusu esopani na ville to mosusu ekendaka kosopana kuna na ngambo ya parke esika esopanaka mikolo na mikolo bavolcan wana. Donc biso oyo tozali lokola tokoconsidere yango 5e volcan oyo esalemi awa po ete bandeko bayeba historique nango ndenge nini ekoboma mboka ndenge nini ekobebisa po ete awa penza eloko moko te ezali nyonso eza ya kokufa. Donc awa soki tolobi ya 2002 na ya oya lelo esopani de côté. Donc ebimisaki mitu mibale eza lokola balobaka na likelemba ngolia mitu mibale awa mutu ya liboso esopani ekena na kati ya parke na Kibati ekatisi kote ya Rwanda. Mutu wana ya mibale oyo ebandaki vers ba 19h ti ekomata. Donc ezwaki de 19h à 2h30 mutu ya liboso esopani kuna me oyo eza kote oyo ebandaki a partir ya 23h ebandi kolia ti ekotelema awa ti na 2h30. Donc yango wana eza koya malembe ti 2h30 ndaki kotelema awa esika tozali. Matondo tata na biso mokelo est-ce que bokoki vraiment ko mécanaïno ko pesa biso ba détail qu'est-ce que c'est réellement passé na Butuwana il y a le 22 avril oyo tolobi ezalaki volcan sanzaki lisusu kanda na ye mais ndenge nini tokoki koloba volcan ya turoyo échappé bateau il y a observation volcanologique et brisqué bateau mais et l'équina non ndenge nini secteur yango et kufa mais
Bon mécanisme ko limbola bande ko balandi lo kwa bino boze sur place bon mécanisme ko pesa biso ba détail mbele pona motuna kolandela OVG babengi yango observatoire volcanologique de Goma. OVG amonaki eloko te parce que na 19h wana tango eindi tango esali rouge likolo tozana bani le temps tobengi bango totuni bango est-ce que état ya volcan eza ndenge nini réponse na bango oyo ezalaki boye non volcan eza nango kimia sikoyo totuni bango comment se fait-il que bozomona te ke likolo esali rouge volcan eza lokola eza ya kotomboka esika bango bazalaki balobi esali ndenge nini toyebisi bango non likolo esali rouge bobima botala lelo na bango eza na ville moto tobengaki ota abimi amoni rouge esali likolo directement akati téléphone donc observatoire volcanologique ya Goma to pe OVG emonaki eloko te toyebi te mpona nini tokoki kondamne bango te puisque selon bavolcan ndenge esalemaka na awa na mboko ezalaka liboso soit une semaine bien avant omona mabele échauffé na bandako bakomi komona banyama to mpe banyoka bakomi kobima bainsekte bazalaka na sa mabele na banyoka na bandako na quartier na mboka bakomi ebele to soit na niveau ya parke banyama bakima banyama baza na esika oyo longola parke ya Virunga eza kaka na semawa banyama bakoki bato bavisitaka parke bakomonake non banyama baza kokima donc il y a un ça ne va pas mais ya tout eloko te donc à partir de 19h wana kaka ndenge bandaki na ndenge bimi na ndenge bebi donc bato même si na kati ya mboka batiaka bapano batie couleur jaune couleur rouge couleur vert kolandela niveau ya volcan observatoire na bakambi ya mboka bamonaki eloko te mpe bapesaki ata sango te donc bato babimaki na bandenge na bango bakimaki na bandenge na bango bazoyeba te bakokimela wapi bakosala nini nde ya mwana donc soki tolobi na mokuse ndeko Ndombele observatoire volcanologique ezalaki penda pof donc miso ezalaki ya kokufa emonaki eloko mais sika ndeko Mokelo ba dégâts estimation ya ba dégâts ekoki ko ala ndenge nini mpona population ya itoni wana ya territoire ya Nyiragongo pe sika soko tokotuna précaution nini gouvernement azwei mpona bandeko yonso oyo baze na iteni wana sima ya kobungisa oyo yonso bango babungisi estimation na ino ya dégâts wana ezali lolenge kani estimation ya dégâts ekozala vraiment pasi oyo toujours tokoki koloba na nkota ya bapaya on peut chiffrer à combien les dégâts c'est à des millions de dollars donc des milliards ya francs congolais parce que eza na bato oyo azalaki na boutique na ye musala na ye asalaka bilanga parce que territoire ya Nyiragongo ezo vibrer na misala mibale bilanga na kobokola bibwele mutaza na bilanga na ye ya masango mutaza na bilanga na ye ya birai oyo tobengi pomme de terre mutaza na bilanga na ye ya madesu awa babenga yango maragi soki ateki na chaque récolte ateki asombi biloko asali boutique na ye sikoyo boutique wana na mbongo na ye atongi ndako azobokola bana azokolesa bana azokotangisa bana ba école ebebi bandako ebebi ba ferme ebebi ba bilanga ebebi bandako ekufi ba boutique eza te parce que territoire ya Nyiragongo bureau ya l'été ezalaka kaka moko toyebi ke bureau ya l'été kotisa nango mpe bato ebele te mais population estimation nango awa na ngambo ya Nyiragongo eza plus de 10 000 na plus de 10 000 wana plus de 3 000 foyers awa tokoki koloba à plus ou moins à 85% territoire ya Nyiragongo eza détruit donc bato babungisi bandako bato bandako ebebi bato biloko ya koteka ba magasin ba élevage ebebi to émission to ko estimation ya komi estimation eza penza ya ebele kole mais que après passage ya volcan oyo est-ce que izena ba effet néfaste mosusu ezeko ko se manifester kuna to elandisa makana ba effet néfaste ou comment pour bino bozo sur place moni tolingi moke to meka ko éclairer bandeko bakolanda kabiso
moto na motaze koloba na ndenge na yebo yebi ba réseaux sociaux, moto na mota komantaka ndenge alingi bato bazali ko exagérer, moto na motaze koloba oyakanisi lokwa to bino vous êtes sur place. Est-ce que zena ba effet néfaste après passage ya volcan wa ndeko Ndombele pe bandeko balandi effet ya volcan na ba premier jour nango eza penza na gaz ya makasi. Tango ezoya na moto na mupepe ya moto, donc oxygène moyo pe mango ezaki. Donc bato baza na problème ya respiration, soka beni mupepe wana ebele bakweyaki evani. Loko lebele bakweyaki evani parce que atmosphère ekomaki moto premier jour na deuxième jour. Troisième jour ba poussière emataki, ba poussière wana eza koswa na misu, eza koswa na zolo, eza pe koswisa mutu. Bato baza na mitu pete jour wana troisième jour soka tamboli pembeni ya volcan makile bandi kobima ye na zolo. Wana eza expérience oyo moni nango na bandeko ebele makila eza kobima na zolo. Mpona nini? Poussière wana eza na soufre, donc eza na biloko moko eza lokola moto azokondele bakati ye na mutu. Makila ebele esengaki ba intervention kosopela mai kopesa mwa kisi kotia na esika oyo malili ezali mpo kimeka okota. Donc volcan na ba effet négatif nango na nzoto ya mutu eza penza mabe makasi. Awa tozali ça fait déjà une semaine, mais chaleur eza komata, mais ba poussière wana eza lisusu te eza nango normal, mais moto lokola eza kopela par-ci par-là eza na, donc toyebi te na biso soki ozala ba effet, mais de toute façon oza koloba ozosentir so ekauki, ozosentir penza ke non nzoto eza okauka, mais lokola mai eza pembeni omeli mwa mai olie mwa citron mwa lilala ekosala malamu. Ndeko Mokelo to kozala obligé à kotika bino po bo ali penza na mwa misala mingi mokolongo ya lelo. Mais est-ce que soko ya moto kenda na kosukisa entretien na biso, est-ce que bozena eloko moko ya kosenga na leta na biso ou soit likambo moko ya koloba na bandeko oyo bazali kolanda bino sikawa de partout dans le monde? Donc ndeko Ndombele pe bandeko balandi kaka ndenge toza kotalisa bino masolo ya volcan. Lisenga ezali, lisenga penza ezali, babosenga lisenga te kasi babosenga. Donc bandeko baza kolanda biso na mokili mobimba, lisungi na bino kozala malamu mingi na bandeko babungisi, puisque koza na tata oyo musala na ye ya bilange bebi, butiki na ye kufi, bangombe na ye bebi, bataba na ye babebi, basoso na ye bakufi. Donc atikali boye awa akimi tata ngambo, mama ngambo, bana ngambo, libote palangani kaka ndenge mutabimaki na elamba nyonso eza ya kobeba. Donc tosengi na bino penza masungi na bino makoka kozala pona nini esengi na bandeko nyonso o baza kolanda bapesa boye longo bani po nini bandeko basungama tozela kaka te bandeko mususu wana ya mindele te biso mo pe baindo mokili mobimba to simba loboko poto kwa kosunga bandeko na biso awa na territoire ya Nyiragongo na Mbanzago. Ok biso pe to zongiseli bino vraiment matondo na ko se disponibiliser poto meka kopesa bato pole. En tout cas na iteni bino bozwa mikuna na Goma. Tokaboli lisusu mawana bandeko yonso toyebi pe tozena grande famille religion africaine ezeko vraiment kasi kuna na iteni ya Goma tokaboli lisusu penza mawa kimia ya mfumu kimbamba longo pe bankoko etikala kuna esika bino bozwami tokoliki ya tango yonso tokozala na posa ya béclaircissement pe ba détail tokosala toujours recours na bino ya biso Ndeko Mokelo. Tosengi na pouvoir pe opposition ba mangomba ba journaliste ba musicien ba comédien ba commerçant et ba sportif to kapena numa pona bandeko na biso ya este totikana mukosaka na to fongola miso to lomana nuna distraction etumba ezali ebiso nyonso bana Kongo etumba ezali ebiso nyonso bana Kongo
Congo moko, Congo eza ya ba Congolais. Est-ce que bana Congo bazoye bakemboka na bango eza menacé? Banguna batie miso se na kita ya Congo ye. Bakoboma ndenge balingi, bakodeside ndenge balingi. Congolais, te bakobatela Congo ye. Biso ba oyo tovandi na ECT, nini tozali kosala mpona bitumba e. Ezali na mboka e, tozali komona distraction. Butu na moye, bakermese, bakonsere, bapiknike, kolia na komela distraction. Lokola mboko eza na bitumba te. Bandeko nanga ba Congolais, toyoka na malamu. Soki ovandi na ndaku na salon, ozali koyoka miziki mpe komela bière. Moto epeli na chambre ya ndeko na yo, okokontinue komela bière mpe koyoka miziki, to okoluka oboma moto oyo epeli na chambre ya ndeko na yo. Ambiance oyo tozali kosala awa na Kinshasa mpe na baprovince mosusu, eske ezali kolakisa ke mboka ezali na guerre, to tozali na susi ya bandeko oyo bazali kokufa na guerre? Mawa mingi Lotika na mukosaka na tofongola miso tolongwa nanu na distraction. Etumba ezali ya biso nyonso bana Congo. Etumba ezali ya biso nyonso bana Congo. Tozali loposo moko ya moindo. Totika kosakana Pepe Congolais, Pepe Africain, toluka tovanda poto solole. Matondo bandeko balandi to salaki yango po ya kopesa lisusu mpole na likambo ye. Biso tolobaka bosembo zena ntina te batie yango bizeuze upelo kuta soko bakotie yango malasi ekolumba be solo nango mabe ya lokuta. Tozalaki nane songi nzila fumu kusukia munzana mpanda na ngola. Mo tambusi bongo ya religion africaine futoka fumu kimbango. Na manaka oto sangena ki biso na bandeko ponini te tokotanga ndeko na biso molopwe ya numerika pe ndeko na biso tambikoka ya teves 1 esika kanine songi nzila balobaki état de siège et pesami ingeta. État de siège et pesami na iteni wana ya Esto, Ituri, pe Sud Kivu, pona ko traquer baye bakolongolaka nkimia na bandeko na biso. Mais que sima ya kotia état de siège, peuple assez conscient. Biso toze ko compatir na bandeko ya iteni wana na lolenge kani. Tomonaki toaki soko seulement la deuxième semaine ya état de siège, volcan aye. Bato bakufi. Mpasi ekoti bato ba perdre bolandi ndeko na biso mukelo en direct ndenga lobi bato boni babungisi ya bango milona, babungisi ya bango bisalelo, babungisi ya bango bandako mabota tolobate. Mais que biso peut compatir na bango. Tu sais comment la mobilisation il y a gouvernement chaque jour ministre il y a médias écoleka ingeta. Mais biso population tout naka na bamanaka na biso to kosalaka. Mais esengaka nini poto to kabolaka vraiment mawana vrai sens du mot na bandeko wana. Bandeko bakufi, c'est vrai jusque là bilan il y a ba mort ezeko pesama moke na mwa ba contradiction soko bolandi eteni ya ba paya ba zekolo ba nombre mosusu et pa na biso peto zekolo ba nombre mosusu mais est-ce que faut ba barre continuer na ino ko beta ndenge zeko beta wana
bolandi gaz eze ko koba na ino ko nyokola pe bandeko lisusu te sika wana eteni wana oyo bakimaki na ino bazongi te kolia na bango so vrai gouvernement zeye ko s'arranger po ya ko sala quelque chose mpo ya bandeko wana mais awa esika biso tozwami bandeko balandi toze pe kosentir ke mpasi moko eze kokoba na eteni wana nsima ya volcan bana babungani na baboti me botala baimage matondo na bandeko ya régi botala na ino baimage ya pasi bato oyo bazalaka bambula na bambula traumatisé assassiné tué violé biso capital biso eteni mosusu ya Congo wana soko mosapi na biso ndeze na sika matolobaka yango bongo biso bilema mosusu ya nzoto est-ce que tozali ko compatible te kolia komela ba concert kutu nde tomboki lisusu mikolo yo mais ba konzi na biso bo facilitaka biso bo facilitaka peuple na bino a comprendre ka makambo koleka na mboka na ye soko bo privé yeba oh même musique ezali kobetela lisusu te na tando poni po bandeko bakufaki po mpasi ezali na Goma naza komona babare ezali kofungwama te yingeta mais tokolikia ntango mosusu bato bazwaka taxe bakoen vouloir na biso bakoloba mais tipo ayebi teke babare efutaka taxe mais taxe yango ezali kosala nini na mboka na biso taxe yango ezali kosala nini na mboka na biso soko totia ata 3 jours ya deuil national ekosala penza nini 3 jours ya deuil national ekosala nini tokoperdre nini oyo bazali kokufa wana bandeko balandi tokokoba tokolemba te kolamusaka makanisi na bino ntango nyonso tozali kokenda na ndako ya mosala ya nesongi ya nzela ezali mpo ya biso te ndenge tolobaki na manake uti koleka de fois tokolobaka makambo to totunaka nesongi ya nzela mituna oyo biso ntango mosusu toyebi me totunelaka bino awa bouti komona sommet Afrique ya mobimba noir presque basangeni liboso ya un président lokola bango liboso ya un président lokola bango bakoki balaka bango 17 milliards soko 14 milliards autant de milliards bakolaka bango mais na 5 quelques pays et ko relancer mboka nini ya Afrika na misère ezingela Afrika est-ce que bamboka na biso ko bonga na mbongo France akopesa mais obike ndoki ata lobino bongo li motema il faut zala na ye bandeko balandi il faut bozala trop prudent il faut tozala très prudent lelo France akolinga biso mais botalo eza koleka na Mali lelo tokosimba yango mingi te tokolika na manaka oyo eze koya tokozwa tango ya kofungola situation ya Mali France akoyoka nde motema mawa lelo aluka développement ya Afrique ndoki ata lobino abongoli motema aeli o mai mais faut yango avec kenge te tokolikia négociation totanga charte de l'impérialisme ba négociaka jamais na ba pays du tiers monde mais ba imposaka bango volonté na bango ba nani ba imposaka bango ba impérialiste le londe toko négocier na bango le londe toko solola na bango mais pourquoi il faut addicter posa na ye na ba dirigeants africains c'est ça le mal tous avons mal compris de fois tango to lingaka to la kisabato ko nzete na nzete akobikela na mosisa na ye mais na ndimite Afrika na ndimite République démocratique ya Congo mboka na ngai na lingaka mingi et que se développer na misolo ko uta na France je ne pense pas balaka boni to koliki na 2006 tango wana président sortant président Kabila Kabange alaki na ino na bokonzi
nini balaka ki ete nini balaka ki ete oyo pe yaya ki kolaka biso te soko balaki yaya laki biso soko balaki po azalaki confiant na bango azalaki na confiance na bango na confiance oyo aki nango epai na bango soko balaki ayepa ye kolaka biso mboka kokoma boye baautorité kosalama boye adwaka yango me mboka nini ya Afrique oyo bazala soko soudé na France oyo azwi développement bolandaki ba militaire français na Mali bakanga bango na ba orbite mosala na bango partout oyo bakoleka ba visa ka beba intérêt na bango ba impérialiste ba visa ka beba intérêt na bango ba impérialiste mais chose bizarre na zekolanda bon mais politique na biso eze mawa bakomi confiant bauti ko signer contrat ya sika na Nzambe lokwa Nzambe akosaka te bauti ko signer nde contrat ya sika na Nzambe donc likie ya lisika wa peuple alingalia peuple alingazwa mosala est-ce que te na 21e siècle oyo bon mais politique ya Felika bakokoba kaka beko compter sur l'impérialisme mais banani nde basé cause ya souffrance ya africain ya moyindo lelo omoni yango to kosenga kana bino bandeko tango bolandaka biso tolobaka bolandaka biso sans tendance et sans parti pris sans tendance et sans parti pris mpo nini tosengaka ndenge wana yango tozwa élément nesunge nzila balobeli bana mikie yaki lokwa lisese mwana mokia koyiba misolo na ndako ya ebango ayibi misolo na ndako ya bango tango mosu misolo ya projet banani ba premier héritier banani ba premier bénéficiaire ya projet ya ba parents ce sont les enfants bana ba héritier ya projet mokomona mwana oyo ayibi misolo oyo bango baze ba premier bénéficiaire akei ko sakanela yango babebisaka yango apa dju baninga bakei mindule tant mosusu bamejoi basi ya ndumba ye moto na mbongo ayibaki ya projet ya libota na bango ye moto sponsoriser ba chambre ye moto ko sponsoriser bière ye moto ko sponsoriser soko molia mais mbongo na bango ya ndako ya projet na kati ya mboka na biso matami bale ezoleka to misato to mpe mine mikolo euta ekoleka cadre moko ya mboka balobi cadre wana ayibi mbongo 2 millions ya mbongo plus soki 340 afutaki ba corruption abimeli na mboka oyo na bwatu na mwana na ye bake bakangi ye baye na ye basambisi selon balobi bakateli etumbu ya 3 ans mpona blanchissement mais na baavoka na ye ndenge toyokelaki mpo ngai te nasambisi bango na ndenge toyokelaki balobi te non abimeka na 44,000 $. Soki tozwi wana ono eza blanchissement te na logique ya mobeko soki abimeka na 44,000 $, mobeko ya blanchissement eza na kati te 44,000 ekozala fraude ya sali na fraude 10,000 $ eza autorisé 34,000 $ eza autorisé te na ntango bakorécupere 34,000 wana baosala nini balongoli mbongo ya fraude oyo asali na amande oyo ya kofuta le reste ya mbongo bakotiela yango na banke batie na banke balobi ne bon kende pai ozokende senga mbongo wana kuna okende koretire yango mboka autorisé 10,000 $ ya kobima nango balimite mpona mbongo malamu elekela na batransaction bancaire mpona permettre banque mpe arécupéraka mwa pourcentage oyo ezokota mpe na fonctionnement blanchissement ekozala kaka au-delà alors so balobi blanchissement seka akendeki na ba 2 millions
bakateli amende ya 90 000 $, moi on est 45 000, alors que bango babimi na 44 000, bazwi bakozwa 90 000 wana wapi pe 45 000 wana wapi. Wana bambeba oyo ezomonana ete ti bazosala na yango justice eza nango te na boyebi mpe ezali te. Toye sikoyo etene ya 2 millions eza mawa na pasi na motema. Soki lelo cadre ya mboka abimi na 2 millions akatisi nango supposons na bwato mpe ake komata avion po akende poto, seka ayibi mbongo na ndako na bango, ayibi mbongo na ndako ake na yango amati na avion fo batuna ake na mbongo na poto, bokeseni nini ezali na bano bayibaka bambongo na bandako na bango po bakende nango na poto. Est-ce que o wana asali bongo azali cadre oyo penda silisi université, aza na mayele ya université, aza na mayele ya kokamba mboka, ou bien azali mwana muke na âge ya puberté, aza na ba 17 ans 18 ans, ayebi sansi ya bomoi te, yango wana zwi mbongo abima nango akende nango kaka bongo. Bozomona obima na 2 millions okende nango na poto, fo batu okosala nango neti na poto kuna soko kena mbongo usana, parce que tango akimi neti bongo akimi na mbongo ndako na bango, po mboka na mseza ndako na bango, akimi na mbongo ake nango wapi, asala nango nini, mboka bénéficier nini, eloko te. Différence eza te na bano bayibaka mbongo na bandako na bango bake kosala ambiance na baninga. Sénat na parlement evanda po esala étude, bana wana baza mal formé d'abord na religion chrétienne en tête église catholique. Po batangi na école catholique majorité baza wana. Omoni musala catholique ekosala pa na biso. Siko tango bozomona te école ezo formé bato ya bongo, et religion ezo formé bato ya bongo, science toloba te, parce que si ekufi nango na bato ya bongo. Donc toza na bacadre te, mais tozali na bana mike na esprit oyo batie bango baplace wana, yango wana bazali manipulable epai ya baloposo mosusu. Eza danger monene mpona avenir ya Afrique mpe ya Congo. Mais tokoli qui a soko l'état saisissaki nesongianzi là, mais bon comprendre que ba proposition pour on a l'impression bateau ba comment ko sepela na bango ko kenda prison. C'est-à-dire kuna zena cellule moko on dirait ka ndako, azena internet, azena télévision ya propre afandi na ye. Afandi na ye autant de années, mbongo batami na ngoko côté moko plus tard a retrouver misolo na ye. Voilà, akeko salo alingi. Touche mikolo nyonso kaka mabumu na bango. Mais situation oyoyo bao bazokota ba cadre lelo basilisi na bekole wana, bango nyonso bakeko bongisa poto. Mais bozwa depuis 60 banani oyo bazongaka na bamboka po bauti mutu nyonso soko lobi otunyo mutu moko te na kati na bango, enfin majorité balobake baza ba originaire ya Kinshasa te, majoritaire bato na bato bauta na bamboka boye baza bikolo boye. Ekolo wana ezalaka na province boye, mais kende kotala na ba province yango na bamboka yango eloko moko te. Entre temps bato wana baza na ba villa, na ba campagne, na ba Montfleury, na ba Rigini, na ba Ipen, na ba Pigeon, na ba Gombe, ti na ba Poto. Baza na ba jet. Baza na ba jet, baza na ba. Donc eza pasi tala ndenge bato bazo voyager. Donc na ba masuwa na ba mituka na nyonso na cadre mboka. Donc ngai na ko kanisa soki botie mutu na prison po bafuta bambongo lobi abima, mais rééducation ya malonga bomekana kotuna ye ekolo ne ezani lokola ekolo ne eza ekolo songolo pakala bazongisa ye na mboka, akanisa bomwana na ye mpe bakanisa mboka na bango, ebimisaka ye atanga tiake kokoma cadre pour intérêt nini ya bamindele to ya village wana esika utaki, mboka na esika utaki. Alors ce qui est un intérêt ya bamindele, c'est que l'école oyo ezo former bamindele ndo beko intérêt bamindele. Alors il fait école wana ekufa.
école on a des dangers pour nabiso na église alors kasi kolo école les églises et sa continuité donc bozo mona tant to le bakaete liwa bino moko botala cadre ya mboka na nebe soki cadre chinois pasalango cadre coréen indien botolo bakaka tolo ba asiatique ba moyen orientaux ba arabe na ba européen so ba cadre na bango pe basala kiloko ndengo na katika liko yiba mbongo mboka na bango abima nango libanda kwa kende ko bebisa ngo kaka boye hein eza pasi ya komona ba cadre ya mboka na biso mona babimaka libanda wana kaka po kende tanto ko mata métro tanto po kende ko lala na hotel ya cher ya bamboka mopaya nalingi soko tozali kobeta nkota yo kona bandeko bazali na toni ya rage bokomona lisusu que Afrique bana yango bomonaki émission tosalaki na nesongi ya nzela bomwana ya Afrika po Afrika azali kokoba kozala mwana moke moto ya mandefu amibengaka mwana kelasi mwana mosusu ayibi lisusu mbongo na ndako na bango po bomba ngo kaka pambe sala eloko te bana miki. Operação Caranguejo dos Serviços de Informação e Segurança do Estado, com SIC, veio dar a este endereço 43 do condomínio Imbondeiro, o proprietário Pedro Lissat. Aqui, no dia 10 de maio, os agentes encontraram 19 malas, todas com dólares e milhões de kwanzas. Esta operação inédita resultou em apreensões de malas milionárias com valores impensáveis de se guardar em casa. Vamos aos valores. Só em malas, Pedro Lissat escondia mais de 10 milhões de dólares norte-americanos, acima de 700 mil euros e mais de 800 milhões de kwanzas. E não é tudo. Tinha também 2 dezenas de relógios de luxo revestidos de diamantes e de ouro rosa, mais de 15 viaturas top de gama, 45 imóveis registrados em seu nome, dentre os quais casas e apartamentos nos melhores condomínios em Luanda, destaque para uma penthouse. O império de Pedro Lissat vai mais longe. É também proprietário de 5 apartamentos em Lisboa, Portugal e 1 na Namíbia. A Operação Caranguejo, envolvendo os Serviços de Informação e Segurança do Estado e o SIC, deteve Pedro Lissat no dia 12 de maio, quando tentava escapar da investida dos agentes do SIC. Foram também apreendidos comprovativos de transferências feitas para o exterior acima de $1 bilhão norte-americanos. São apreendidos também 2 iates de luxo e grandes extensões de terrenos no Talatona e Benfica. Das viaturas apreendidas, chamamos a atenção esta Lexus VIP, com bar e bancos traseiros reclináveis. Obviamente proporcionava uma viagem de luxo para o passageiro especial Pedro Lissat, o guardião de caixas com células do BNA e notas novas de milhões de kwanzas. A TPA segue ao pormenor a Operação Caranguejo, que deteve um acusado que precisa agora dizer à Justiça com que pernas conseguiu abocanhar tanto dinheiro e imóveis. Matondo bandeko balandi tokomi mpenza kobenda suka ya manaka na biso ya mokolo molelo me ngai nakei lisusu kaka na maloba ya nesongi ya nzela me mpo nini te makambo ya boye tobombaka na biso yango botala na ino ndeko oyo eleki na Angola, botala na ino misolo, botala objet de valeur, montre en or, en diamant moto oyo, botala jupe mais na mboka oyo bazali koluka investisseur libanda autant de millions, botala ebele ya mbongo po nini ta ko créer akokela misala, po nini ta kokela ba entreprise ebunda pe na même miso eutaka libanda bato moko baye bakokela misala epai na bino, alors bakoimpose bino lokwa bakeli misala bango nde bakotia mibeko, bakoimpose barème salarial, bakoimpose oyo balingi na baprix. Mais po nini te bana ya mboka bakota na investissement ya misala na bamboka na bango, bana mikie
mais botala na zonga kana exemple ya mais ata Bill Gates lelo bakumisaka se soko quantième milliardaire na mokili nandimita zena bamontre non ndenge toze komona na bilili wana matondo ndeko ngala nzumu nandimite Bill Gates azena bamontre bajipe oyo mais botala bomwana bambongo ya projet ya bomoi botala ndenge ze kozala gaspiller botala autant de millions botala ebele ya mbongo efanda amérita yango te c'est-à-dire ezwami na moyibi mbongo ya mboka ekeli kobomba mesika moko mpona folie kolata kolia na komela. Sans Fumo Kimbangu, l'Afrique ne s'en sortira pas. Tolanda ne soganzi na Fumo Kusuki Muzana Mpanda Angola na Bokebi. Tata oyo ba yeyi na matière mosusu. Ba yeyi ko rendre ba africain, ba adulte, ba responsable. Moto il faut comprendre ntina ya moto na kati ya mokili. Talantina siku mya semono anza eyeyi kati ya bato. Bande ko balandi bosufu to kabona po mokolo mwalelo. Tozalaki na esengo ya kozwa ndeko na biso mukelo en direct à mokolo mwalelo pour la situation ya Goma. Bomoni que tozalaki penza mwa likolo to simbi mwa actualité na koyiba ibakaka mwa moke kasi bomo mesano manaka na biso tolobaka eyaka o mabota mabino na tina ya kozongisa conscience ya bato na mitu ya bato. Bolanda kibiso lolenge elongo bani bo zongisi matondo na équipe technique nyonso ya vuva mo télévision pour ninité na eteni ya réalisation kuna ndeko ngala nzumbu nde basunga kibiso kolanda vraiment en direct sango ya Goma biso tolobi kimia ya Fumu Kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani mbala ya sima na manaka isusu matando Balobi de mama na bibe